Satire de partout pour makambo oyo ya mutakalisation ya Denise Dishoshoi. Bato baike ba sepeli balobi ye asala mabe ebele, notamment makambo oyo ya loba to kobosa na yango te ça resté gravé na kati na biso oyo ya loba yango bino ba mama ya Goma, ba mama ya Este ba longa kuna ba viola kabino yango mutu na msala kabien aloba makambo ebele ya mabe notamment Dishoshoi aloba pouvoir na biso baluba mukongo asala kuna muswahili koyate lelo pouvoir na biso baluba e baluki Dishoshoi mtaloba ye alingai kobeta consort na biso grande sœur Paulette Kimuntu soka beti ba kosala eloko moko te okei na cabinet na bureau boye okuti kombo ya muluba boye okei boye okuti kombo ya muluba boye mais à notre grande surprise et se retrouve na yebitela benga ngo exil. Est-ce que Denise Dishoshoi a kozonga lisusu na République démocratique du Congo na régime oyo tala kuntseki tala kumamba. Denise Dishoshoi a été publié. Toyebi yango ye mutu abimisa makambo oyo ya Jacques Ndala. Jacques Ndala tanga kotaki na prison alobaki Jacques Ndala a été sodomisé. Après ça ba preuve aloba kutu soki ba pesi ye mbongo akoya na payroll wara des jambes devant. Ata ebembe makambo ebele lelo yo bakangaki ye oui c'est vrai tant bakangaki ye pona makambo ya Jacques Ndala à notre grande surprise on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Jacques Ndala oazaki victime atikali na prison oazaki accusé sikabwe Denise Dishoshoi abima na prison et pesa biso mutu ko soit kasi lokola toyebi yango soki bakangi ba service nyonso tout na monde entier baboto la ka ba téléphone ndenge to monaki yango pe et pa ya Balthazar ba vidéo ebima e konso yepe azalaki na ba vidéo na ye ba vidéo oya Denise Dishoshoi ebimi ebele muso ali kobina mususu ye na ba ndibu na ba tu ebele e silisi kibomoto ya mwana mwasi bato muso balobi ya basali malamu voilà afuti kaka oyo faka futa po karma et futa makaka awana se awa kasi qu'est-ce qui s'est passé nani nde a publié ba vidéo ya Dishoshoi après ko publier yango conséquence nini ekoya yango tokosolola awa na émission ya lelo bomoni régime aux abois pour tellement bazoba que vous êtes tombé dans notre piège. On n'avait rien contre vous. Dans nos vidéos, il y a des prisonnières. On a des on n'avait rien contre vous. Maintenant, vous venez de nous donner une arme pour vous frapper. Bon, ce qu'on avait tenu solo. Lisette Kabanga, président de la République, avant le président Fachi, le temps, à Zobimana, nous a $1 qui rayonne. Cette dame, Lisette Kabanga, que vous voyez ici, elle vit au Canada. Elle était housekeeping, donc à Skulrambanda Wabatu. Quand elle est au Canada, elle est massivement solo. Mais comme une bonne femme qui n'a pas de vision, comme ma fille congolaise Basalaka, a filmé et a gardé vidéo. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place kaka na makambu ya bosoto oyo ya na lobaka yango chaque fois awa basi ya mabala bakoma na ki Chelsea koleka kutu na ba Chelsea yango moko lokola pe ba étudiante bakoma ba supporter à Chelsea koleka kutu na ba mama ya Paka Juma pour mama ya Paka Juma ba plan et lembi ba monter de ça sous bien te do ba étudiante ba récupérer yango soki omoni mwasi na nzela ba côté ya Gombe kuna asimbi sac jeune fille na farde kobenga na mbangu étudiante te azali koteka to tsimbeli makambo wana surtout wana tala awa na ville province ya Kinshasa ya bakangi mwasi oyo ya batu na mobali ya batu bakangami ya histoire vraie ndenge bozali komona na epesi mbilinga to kotalisa yango awa na émission lelo comment est-ce que mwasi oyo
mwasi ya mutu okoki kondima kokena mobali musutala sikabwe bokangami bokotala yango awa na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka programme oyo radio Lokole masolo epai wapi tokutalaka chaque fois pona kosolola makambo sali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek toye ko rappeler yaya yaka ko participer na plateforme oyo ya soutien ya ba veuve ya ba orphelin na batu oyo bazangi mwa lipa ya kolia batu oyo bazali na ba hôpitaux sali plateforme oyo tozali na besoin ya ba membre ba koma ebele soki to komi ata 1000 et ko sala ke to sunga contribution to ko senga pona au moins $1 à chacun. Imaginez-vous ceux qui tozali 1000 ndeko boka pesi 1 to kozana $1000 chaque mois ya ko sombela orphelin moi lipa alia ya kosombela orphelin moi eloko roulia il y a des gens qui souffrent ba image autre na bino on de kota na groupe oyo ya soutien ba veuve na ba orphelin au moins na ba image impossible famille bazali papa akufa maman akufa atika mwana ya liboso ya mwasi il y a 15 ans 16 ans 17 ans eloko akolieza te a préférer que na ki ndumba po alesa ba leki oyo papa na mama tikeli likolo nango ayeko botela bébé difficulté à kosakanate na radio Lokoyo to eko sunga muke mais na makasi na biso moko to ko quitter soko yo ko apporter secours il y a $1 na yo $2 na yo $50 na yo 100 whatever monta yo ko pesa soki veva jouer ata moi $50 ateka ta moi lipa na coin ateka ta nguba ateka ta ba dendo ba Thompson soki asambeli pona yo nzamba koyoka te bato baike bazalaka successful na vie na bango ke na atu likolo bayebi secret ya kopesa yaya il faut kopesa po nzambe apambolaka yo kopesa pa ya bapasaka lokuta te kopesa pa ba charlatan te po kopesa ba $7,000 ba demi nga balenga $35,000 nga ba ese nga na tongela ba orphelin nini immeuble soki ya des niveaux lokuta yaya tala isiko kosunga bato bango $1 na yo kaka n'importe quel montant pour la soutien orphelin nzamba ko pambola yo o to lobaki te tolobi voilà lelo mokolo ya sabato mokolo ya samedi to ko umela mingi te toye na lombango pona makambu o etali vidéo o komi viral ya Dishoshoi influenceuse Denise Dishoshoi bo bengi biso ebele pa Fiston to lingto yo analyste mona yango kusani awa to kolakisa yo mutakala yango ndenge ezali soki ezali kitoko soki ezali mabe bokomona yango awa bokomona scénario no so ya film ya ko zelanga tina suka na côté la o film wana otala ndenge azali koleka ndenge ali kova na toilette ali ko uriner ndenge azali en pleine action ndenge atiki téléphone na salon na chambre na mundibu okotala ba vidéo nyonso tu ya Denise Dishoshoi awa partager to kolakisa yango pona ko nuire te mais pona ko talisa bino kaka ko pesa ba conseil ebele nyonso tu avant makambu oyo ebanda ki wapi Dishoshoi to ebiye asala makambu ya mabepe moi ebele wana baike baikoloba notamment na lobaki yango ne bandela de Denise Dishoshoi oui c'est vrai ye mutu aloba pouvoir na biso baluba baswahili bokuna bokanga munoko pouvoir na biso baluba bakongo bokanga munoko na bino afinga na ba mama na biso oya este donc Bantu ebele bakoma ikobanga Dishoshoi kaka na baloba na elle était devenue influenceuse oui influente na ndenge na ye matalana asalaki or en réalité elle n'était rien batu bane ko yebate ko lo bandengo ba ki matalana ebele nani a publié Dishoshoi boyebi yango na wote ko bane bandeli awa ye muto aleka na télévision aloba makambu ya ba Constant Mutamba avant d'abord ba Constant Mutamba makambu oza on a retelemela awa ezali makambu ya confrère na biso Jacques Ndala qui continue à croupir na prison o azala ki bongo président de jeunesse il y a ensemble pour la République il y a Moïse Katumbi Chapwe aloba yango noir sur blanc qui tangu Jacques Ndala azala ki na prison il a été sodomisé likamwa le tikala ko bimate Jacques Ndala pe pona dignité na ye ya kimobali pour conserver libota na ye honneur ya ki papa
aloba yango te, mais tangu Denis abimi koloba yango, Jakindala était obligé à kobima siko pour loba yango noir sur blanc koloba vérité. Tangu ba kolandela bakanga ki pe Jakindala, il paraît na ebite quel magouille basali pour la remarquer Jakindala ezalaki ya lokuta. Là on veut pas rentrer dans makambo total ça qui est Denis Dishoshoi. Et puis ba ko kangai amona ye ko bakimbilinga bilinga Denis Dishoshoi alinga akima ki akoba na Brazzaville. Tout le monde a qui comment est-ce que bah service compétent il y a un bon canabiso bah et en collaboration na ba service à Brazzaville bah kanga qui elle a été extradée na Kinshasa to ebiango soki bakangi mutu na Kinshasa to na ba mboka msusu ba boto la kana no ba téléphone batala qu'est-ce que tu as na téléphone na yo ba vidéo ali chochoy et ça là qui bongo na kati ya téléphone et ça là qui na kati ya téléphone alors bah on suppose que bah copie qui vidéo qu'on sera téléphone bah ça va vidéo on est au monde notamment il y a bah vidéo bah conduit sous bima bah vidéo bah comme belé il y a bah tout sous et bima et pesi mutu ko soit tango di chocho abimi nenga abimi wana ke ina poto mola ki mwana ya mwasi alelaki pour l'anniversaire na yeba sa maman na yeba ko fête anniversaire no surtout wana et par après bref di chocho aye ko bima ke poto to monier régime o ba régime na bango et ko baluka et komi régime na bango arobi akoya suki sasa te est-ce que di chocho ya kimi na exil to ndenini tango di chocho akomi na mikili en poto akei na Belgique pour sa belge abandi ko la vérité elle en sait trop elle en connaît trop elle est même parvenue à koloba oyo pero loire alobaka ezakutu mukie yazana ba azo détenir ba information ake koloba makambu o ezali plus grave notamment tangu confrère na biso Pero Loire a mis sur révélation où il y a détournement, il y a ministre, il y a justice Constant Moutamba à Salaki au bas montagne tout il paraît où il y a détourné et ça lit au moins 50 millions de dollars. Ma kaele biso audio on a Constant Moutamba audio Constant Moutamba 51 000 dollars. Audio on a Constant Moutamba kalele ngango 51 000 dollars oyoye a détourné abandi koloba bato amona ki yango tima seki e ko koma keno oh oui c'est vrai a détourné 51 000 dollars que moi je ne confirme pas dans lobika oh bato bazai koloba. Est-ce que c'est vrai que Constant Moutamba a détourné 51 000 dollars? Qu'est-ce qui fait que Constant Moutamba yé baba na siko ko ina yi to e biango tango Constant Moutamba bandaki ayaki na ba rigueur tout le monde avait applaudi Afrique mobimba était voilà. C'est peut-être lui le nouveau président de la République démocratique du Congo. C'est peut-être lui. Oyo akoya kokoma lokola Ibrahim Traoré il y a République démocratique du Congo. Et par rapport à tout le monde qui a été empoisonné, surtout pour nous qui pour la condamner. Est-ce que tout le monde qui commence qu'il avait secoué même magistrat. Disons que est-ce que le magistrat bagara qui dans contre hier on ne sait pas. Les gens sont allés même. Il y a le Constant Moutamba, Azali Moutaï de Persité, Azali Moutouboé, Asala Makambouboé, Makamboué Bele Oya Sala. D'ailleurs, Constant Moutamba avait trahi le président. Il était premier. Oyo Yako contesté Koutouba élection. Oyo Mokondi Mboka à Kanyaki. Nyon se bandaki na bakaba Constant Moutamba ote bayeki balobino bato a publié des discussions bato ya Constant Moutamba basayi na kati to na mo Constant Moutamba ndenge sika oyo babandi ko zonga ba vidéo ndenga contestaki ba élection oyo là nda Constant Moutamba et bongo tozonga suivez audio. Je sors dans le bureau de vote. Je reste dehors. On a cru que j'étais parti. Voilà. Je retourne dans le bureau. Je trouve c'est plutôt Voix BVD qui sont en train de voter pour numéro 20. Moi-même, j'ai les preuves. Ok? Numéro 20 et comment il s'appelle? Et quelques candidats nationaux et provinciaux. Ok? Je pose la question, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Regardez, je pose la question à la soi-disant électrice qui était là. Vous venez de voter pour qui? Vous dites, moi j'ai voté pour Moutamba. Vous dites, regardez les bulletins. Ok? Tous se sont enfouis et ont laissé vos kits électoraux dans ces villages avec 2 bureaux de vote. Et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village. Je dis plus d'un village. À Luba, à la cité de Luba, vous savez ce qui s'est passé?
On ouvre les bureaux de vote à 17h, ok, pour pouvoir les fermer à 22h, 23h. Et pendant ce temps, dès qu'eux ferment, ce sont certains candidats députés nationaux qui entrent. Vous verrez que le taux de participation dans la cité de Lubao et dans beaucoup de villages est trop faible. Ok? Ils n'ont pas respecté et ils viennent la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent tous ces jeunes gens-là qui travaillent à la CENI pour commencer à voter pour eux. En fait, il n'y a pas eu élection à Lubao. Moi, j'étais là, je viens de là. Ce qui s'est passé à Lubao, ce sont les membres de la CENI qui votaient à la place de la population. Et donc, les revendications de Katumbi, les revendications de Fayoulou, moi j'en ai les preuves patentes. Ok? Donc, ces élections, en principe, doivent être annulées. Parce que L'administration de l'ONATRA sous Kabila, vous étiez là. Voilà. Donc, ça, c'est Constant Moutamba qui avait demandé qu'on annule les élections Oyo. Qui toucherie les agents de la CENI ont voté non seulement pour le chef de l'État, mais pour Nabango Moko. Bakangi va bureau de vote, élection et bandit qu'on considère. Donc, ce n'est plus quelque chose à douter que la première fois dans le monde, élection, ça là, une semaine, c'est en République démocratique du Congo. Et quand il m'a imaginé un herbe, question un herbe. Quel est le pays dont le seul pays au monde où l'élection avait duré une semaine? République démocratique du Congo. Ozui aya orozoa. Constant Moutamba oyo aye ko confirmé yango. Malgré ça, Mokonzi Mboka anoma qui est ministre ya justice. Abadi ko kanga batu o ba détourner massimo ma caméra mabe, asala bo mabe ti a commis ko initier ba longola immunité ya Joseph Kabila Kabange. Ancien président sénateur à vie, Oyeuti Kolongwa, d'ailleurs, sepeli na discours muscleux, intelligent, poids, sagesse, il y a Joseph Kabila Kabangi. D'ailleurs, boy, ba ike ba koloba ataba longoli militi. Tango c'est là que est-ce que ba banda qui ko respecter yango, ba droit au ba longoli, soit 600 000 $. Est-ce ba pesa kaya yango, to mona maman Oliva Leka. Aloba batika la kozwa yango te soki bazo rata 600 000 wana alinga kosala makambo ebele fina donc pona ye ça lui dit absolument rien. Kabila dans son discours a na 12 propositions pona kimia ezonga na mboka na biso baike babanda kozela président Kabila aloba te pendant 6 ans siko discours musclé yango ça fait paniquer batu ebele. Denis Dishoshoi tango azonge bandi koloba tanga badi kolo makambwana balatisie abakomisie de sous mutu ya PPRD. Oh, ya loba pouvoir la soba loba pesi mutu ko soya ko sakalate. Tout est parti d'où? Denis Dishoshoi tango yepe aye a tumbi sika boye Constant Moutamba a mis la vérité à Constant Moutamba. Nani o a publié to que no malé mané pour comprendre. Landa ba vérité oyo Dishoshoi lui pour na Constant Moutamba. To tala. Mes amis, avant notre live de demain à 15h sur ma page YouTube officielle, j'entends passer par là au nom et bateau. Ce sont les kabilistes qui sont en train d'attaquer Moutamba. Quand Moutamba était dans le conseil d'administration de l'ONATRA sous Kabila, vous étiez là. Vous étiez là. Quand il bouffait l'argent, il a Pelé Mongo. Vous savez pourquoi quand ça Pelé Mongo? Cop na bango, Pelé Mongo, c'est quoi léké là. Le jour où nous sommes partis, le jour où nous avons bête à Paulette qui m'ont touché chez Moutamba. Mais ce jour-là, l'honorable Van Walesa est venu accompagné de Pelé Mongo. Tant que Pelé Mongo a sorti bien, on a bête qui botte à prison. Et tant qu'on a sorti en prison, il est sorti. Parce que non, il est malade. A sorti à Bimi. Cette société-là est de 2024. Donc, Moutamba a même refusé de repousser des années pour pouvoir payer l'impôt à l'État congolais. A préféré qu'à 2024, parce qu'il se disait, Nana Okanga, une société de 2024, d'abord, on a 5 millions, et bien, on a 19 millions. Cet argent-là appartient aux victimes de la guerre de Kisangani. C'est l'argent que l'Ouganda paye à l'État congolais chaque année, 365 millions, en plusieurs tranches. Il a préféré. Tout ce même moment bon on a déjà vandakala mais mbongo wana et que na compte mona mwasi wana waza masoko minene aza destiné le quoi Kaleba na cha photo na awa te sinon mbayo za congolais ba Holanda e aza succès na Mali. Je peux pas mettre sa photo ici, elle est trop belle pour ça. Kitoko me muyibi
Maintenant, quand vous venez nous dire que non, mais oui, tu n'as que moins de 40 ans. Tu t'en prends à des vieux. Hey, na okena bango tina suka papa na mukilo kobetra tolo tenga ngai ozonga sima. Il a volé la République. Et j'ai aimé Moutunae Nani, comment il s'appelle, Eliezer, Alobinin. Ce n'est pas le temps de faire une armée numérique. Il est sage. Il vous dit des choses qui sont vraies. Il y a des gens qui sont si on à côté de l'Orando, tu comprendre que Makambo est bien dit. Makambo est bien dit. Le monsieur est pris la main dans le sac. Le fait que 5 millions est les kaki. Et puis, nous savons tous que ce sont des guéguerres. C'est normal. Boye sur commencer que c'était pas ma tembo na achanga sur la piste c'est Mutamba. C'est Mutamba ba audio ezao. C'est Mutamba. Age ma tembo toka a fouté la au moins 50 000 na lia Nathalie abo ça na ça ngopesa ngaka to publier na supplément mon tata ba balongola na mwasi na ye balongola bana na ye balongola ndeko na ye je vais encore avoir quelque chose comme ça il y a un moni wa États-Unis tango banda ko sala audio au moni audio auto chawana akatkati ba pato ya zo senganga pesa ngaka na senge mbongo en tata ya zo abenga ma temo na la sextape no azaki na ngote ya na supplément na sta lele ngombongo na pesa ba cha supwani mais là cause Congo bossa fait attention. Vous êtes trop distraits. Vous pensez que ces filles-là sont des enfants de cœur. Notre live demain, ça sera sur Lisette Kabang et Jean-Claude Bouka. C'est qui encore frappé aujourd'hui. Donc, bateau, quand tu peux travailler dans le perron, que a été. Lisette Kabang, en fait, il y a un système mortel, bateau, parce qu'on sera Kabila. Sera Kabila. Et puis, viennent en Martin, AFCM 23. Ces gens-là sont devenus forts. Alors que les marmots numériques, non, vous, ce sont les gens qui ont eu l'argent. Il faut Raoudi n'est plus M23. D'ailleurs, Socha n'est plus M23. Mon petit frère Delta n'est plus M23. Bino et Kosuke, Bino Mabé. La nouvelle Kalev, Lisette Kabang. C'est avec moi tu veux nyasser. Tu veux nyoxer ici. Il y a aussi ce qu'on fout à bateau à finir. Ole manga. Oh du soir, ole manga. Moi, il y a moi, il n'y a rien qui. Il y a l'on internet. Il y a ça. Nyon sur internet. Dans la vie privée. C'est vous les saints. Pourquoi vous avez une relation aux gens qui ont coco moulon? Pourquoi vous avez une relation aux gens qui na 277 millions oyo atinela so ba audio ndenge bozo ka 500 000 bokenda na goma le reste et kenda na ba poche na bino so bosali route kala mambuji tentinenu no ashimi même njenu bwena mujulu Lisette Kabanga Jean-Claude Bouka sortez l'argent de Sicomine et que dans la route kala mambuji ce que passer les routes kala mambuji té Lisette Kabanga Jean-Claude Bouka vous allez je serai une kiari pour vos dents un concert pour vos os lobby live 15 heures de Paris. Nani ya IDPS na force président assemblée nango. Nani ya IDPS na force président sénat nango. Nani ya IDPS na force l'ancien inspecteur ya finance nango. Nani ya IDPS monsieur le président de la République. IDPS 37 ans, 6 ans ya Fachi les alliés. Oyabilelo, Mutamba tkala jamais cause la combattre IDPS. Mais ce qui m'a 19 millions, c'est vrai, régime à Tshisekedi. Mais l'obiton bachaki Mutamba, batunyo sobaloba que Tshisekedi a joué, ministère de la justice a passé en opposition. Mais pour le détournement, bakozo Mutamba bakole et pas Fachi. Ce lobi bongo tala gilio zoba. Et bandi lelo. Ki zoba nanga et bandi lelo. Et bandit les lotés. Vous de l'IDPS, mon parti. Deyo Bizubu, Louchi, Espace Louba. Je crois que pèlerinage n'y a objectif n'y a et ça n'a pas remplacé Kabouya. Kabouya aussi dans son fauteuil, vision à avant jusqu'aux extrémités de la terre. Mais IDPS, si ba lenzete ndenge ba
bapapa bakataka etikali moke soki atala espace abi oyo se toya mibale totindiki ekwei nde place baokende na idps sikoyo. Mais au sein de l'IDPS, IDPS a na bana oyo mama na biso akufa papa zwi mwasi mususu mama wana ye na bana ne mibale mais mutuka papa songa na bina démarrer papa bina kotutisa mais mwana mama soka démarrer papa avandi sui makambo ba combattant to vivre lelo nga pona senga biloko il faut mokili mobimba bayeba ke na o senga et puis tango bakopianga mokili mobimba bayeba ke bomoni place a senga ki bapesi ye tosani eloba na ngonde ko Eliezer to tala kaka mais to batela fachi nga na sala marche na muto akomi président de la République azala na kilota couvre fait na basket Adidas na sala marche na ye mais bato ba olia lelo les amis d'aujourd'hui au baye nomination comme au niveau ya Pasteur Gili mais niveau ngo pesa mais poussa na batala yo tango esili ndengo wana tango ba publier tango Constant Mutamba après avoir secoué ba magistrat de basala ki wana oui c'est vrai batikala ki na haine jusqu'où que la République il y a haine. Il y a certaines personnes au ba employer comme haine wana à la place qu'il faut te ceux qui mudatia na nzela mais comme haine to yoki ndenge même Pasteur Gili a lobby. Donc on va pas rentrer dans la polémique wana. Yango esala kike peut-être ba ki ba loba non kanda wana ndenge dishoshoi abandi ko bimisa ba secret ya batu et konso biso peto tshana na mutambo. Na ute ko loba awa tangu bakanga kiye ba botola ki ba téléphone. Ba jiba téléphone wana oyaye bazwa ki na vidéo ya mutakala na kati kuna to mon notamment vidéo ye moka zoko bina azoko la cimenterie bloqué belé abini oyo to mona karabiso pe déjà plus grave ba filmer en pleine action en pleine fête na ba manaye ba publier Denis Tishoshoi tangu ba publier et pesi mutu ko soit bon monde ba moni wana ba vidéo ezali partout ya marque na marque deuxième Balthazar ya ki mwana mwasi plus de autant de vidéos ezali partout papa fisto ngala moni yango te yo moni yango te ngani yo moni ba vidéo wana te ba vidéo za partout na Facebook na TikTok wap na kotinda tala di shosho ba publier di shosho tala Denis ba publier Denis di shosho et lo que pesi ngai mutu ko soit et kamusi ngai Denis sans frustration abimi sika boy Denis ayeko bimisa ba vérité auto yeba kité abeti li solo abi esali eloko mokote bato apibi la vidéo wana bazali bato oyo ye bakanga ki na aner bazwa ki ba vidéo na mais entre parenthèses la komitu na ya na ebité mondialisation yango ezokende na biso wapi pona nini so bato boko na acte wana ya kosala feti boko maka na niveau ya ko filmer oko filmer pona nini po sala neti nini soko zana na besoin ko tourner film wana o ya feti ba futa ka mbongo kende ko s'enregistrer na ba agence comme ça o sala film wana ba futa ka mbongo to okoti na ba site internet o zalaka muta pusi mbongo azali ko tala bolumbu na yo abaye ko ta mbongo na zali ko kota ke okotika yango na téléphone ba téléphone oyo ebebaka. Non seulement bakanga yona mais au gros téléphone na baby ça ba image à 4 okene pas moto bongsa ba technicien mingi ba réparateur ba téléphone soki téléphone na yo c'est tout ça qui miwe soki abongisi yango et donc so galerie a copier na no nyonso a koti ko tala ngona sima abandi ko sala ba chantage totika kama makambo ya ko filmer tala sika ba conséquences nango et pesi mutu ko so tangu ba publier Denise elle ne s'est pas inquiétée donc très à l'aise. Et ça ne dit absolument rien. D'ailleurs, ça me semble que nous avons publié, tout le monde a joué à Bibali, à Denis et ça ne lui a pas inquiété. Et ça dit que Denis a comme ça, la vérité, qu'il y a certaines personnes qui ont na sextape, il y a ba kondi ambo kanabiso, il y a ba grande autorité ambo kanabiso, il y a ba rebelle. Et personne n'a mutu ko so makambo oyo. Ba secret oyo bombaki abandi ko bima alobi la bato mususu oyo ba femme influente oyo mboka na biso oyo histoire et autant dans le monde entier il paraît pour la nini bato mususu bazaka influent auprès des chefs de l'État
nzonga basalaka na arme moko babombaka contre chef de l'état epesi mutu kosoya kosakana te yoka makambo oyo Denis Dishosho abimisi c'est grave pour la République. Moi je me rappelle notre confrère Perro Louara alobaki makambo oyo basala ba vidéo ya bakonzi ya mboka basala ba vidéo ya boye kuna ya bakonzi mutu moko andimaki te sika Denis aye koloba yango lisusu atangi na bakomba bato basala ngo. Est-ce que à cause lisusu lokola ka babaki à cause makama Perro Louara où allons-nous et peut singa mutu ko so to na Denis Dishosho makambo alobi et bomoni régime aux abois pour tellement bazoba que vous êtes tombé dans notre piège. On n'avait rien contre vous. Dans nos écrans, vidéo, il y a prisonnière. On a maquillage. On n'avait rien contre vous. Maintenant, vous venez de nous donner une arme pour vous frapper. Bon, ce qu'on avait tenu solo. Lisette Kabanga est président de la République avant la président Fachi. Le temps, Azobimana, nous a $1 qui rayonne. Cette dame Lisette Kabanga que vous voyez ici, elle vit au Canada. Elle était housekeeping, donc à Skulrambanda Wabatu. Quand elle Fachi est au Canada, elle est massivement solo. Mais comme une bonne femme qui n'a pas de vision, comme ma fille congolaise Basalaka, a filmé, a gardé vidéo. Quand le président part au Canada, à l'équipe 6 mois Waniko, Nani Arnold Mpo inakosi, Engazi inakosi, Topeka Bo inakosi. Et quand Lisette quitte maintenant, comment il s'appelle, $1 qui revient, Etienne Mundele Kindumbe le Kaki, Ayeko Sikoyo, José, Oyo Mobile Nayo Bazana Sikoyo. Ce José-là, maintenant, on lui a donné un travail à la présidence. Je vais mettre sa photo ici. On lui a même donné un travail. Mais qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Lisette, comme d'habitude, là, il est son président. Ou un président a joué à filmer. Et José Kikouli a eu comme on a vidéo. C'est comme ça que José Kikouli prend la vidéo. Il envoie aux amis du président. Le président de Poutoyebaye a sa camarade Misato. L'ouvreuse qui est au représentant. Topin Kabongo. Na bon ba Nicolas na ba before ba kaka na ndenga ninyo. Donc Nicolas a la vidéo, Topeka bon la vidéo, before à la vidéo, l'ouvreuse qui est au représentant à la vidéo. Maître Donald, je ne pense pas, c'était aussi son ami, mais je ne pense pas qu'il ait la vidéo. Alors José Kikouli a comme qu'on approché pas président. C'est comme ça, mon président, à Lembe, première dame. Maintenant, il est temps de prendre les choses en main. Donc, tu vas laisser cette femme-là, parce qu'elle a une sextape du président qu'elle avait prise, Nakimoyi Binae, Lisette Kabanga. Parce qu'elle m'a arrêté, c'est elle qui a fait tous les documents, c'est elle qui vient d'arrêter Kabweloulou, c'est elle qui est partie arrêter Nicolas Kazadi en Boujmaï pour rien, pour aller à Mbongo, c'est elle qui a bouffé les 77 millions de 6 communes qui devaient faire les routes dans les Grands Kassai, c'est elle dont les Américains ont refusé son nom sur la liste de négociations, la même Lisette Kabanga. Parce qu'elle couche avec le président de la République. Sikoyo, John Chibango a bisinga boy parce que Lisette habite en face de John Chibango au côté hein, Denis laisse dans ma campagne. John Chibango m'a dit ceci, au comme ça y a un hôtel, basi on se basait à Rozwakaka. Hein? Lisette Kabanga c'est vrai qu'elle avait vendu sa maison au Etienne Mundela tikela dans ma campagne après sa président Mbongo. Mais cela ne veut pas dire que non, elle doit tout avoir. Mamou Lisette, dans Moutaka na weza ya or. Ata boche ba vidéo nanga bozon na téléphone nanga moko bozon po bokanga kinga bozon si ba téléphone boyiba ki ba téléphone bozon c'est d'une manière officielle façon de vendre le preuve. Maintenant que nous avons la preuve, nous avons le moyen maintenant d'intenter la RDC en justice parce que la loi numérique existe. Quand vous prenez les données de quelqu'un dans son téléphone et vous publiez, député national, hein? Ya landa bango. Landa bango kutu na ezuité. Ezuité. Na un restaurant na Olia, Mama Belge afandia Mama Belge. Tozata kunate, omoni oyo eleki nyonso.
bosa ba aventure na bino Lisette Kabanga makangwa fachi ngana kamwe bashi nyonso les bashi comment vous pouvez laisser votre sœur makangwa président au diriger président Lisette Kabanga ba pesa ya comme DG à Sikomine Lisette Kabanga comme comment on appelle directrice de cabinet à CNC mais en fait c'est elle qui gère le CNC c'est elle qui arrête l'argent c'est elle qui stocke les gens attention ça va c'est step pour un appel à un mais je ne peux pas publier parce que c'est quand même mon frère. Mais bah on va publier encore ça Pero Loire qui sextape ça. Pero Loire Zanzambe te poeba que sextape on a bato 4 biso bato e baki yango. Tant que Pero Loire le bien il y a 1 ou 2 mois. Ça veut dire que Lisette Kabanga qui travaille avec Pero Loire, qui travaille avec beaucoup de gens. On a quand tu as des personnes toi tu appelles Sandra. Sandra et ça Denise, et ça Denise, tala makangwa président Fachi oyo. Makangwa président Fachi, attention ça va Lisette Kabanga. Ozo yo kasoni te pose ta elongi mabe. Bacha ba sevivi, bacha ba shoti bacha yo. Kaka pose na sex step, balance la sex step. Soko kotikala. Ye Félix ango pe pouvoir ekosi la. Ya yo pe ba ko penga. Yo ko ba ko boma yo, ba katange ba ko lia yo. Lisette Kabanga, yo nan na sila ina yo te. Bon publier, besoin qui ba téléphone bon publier tout. Oh publier ça, bango tout bi belle tout ba yebi bango. Qui ne connaît pas et puis ils sont mignons. Yo ko publier belle là. On ko publier nous autres fâchés. Ba tu ba au sans até Lisette. Et tu ba au sans, tu peux me dire pourquoi au kangisé moi c'est Koko Mulongo. Yo so bi mana fâché ma pena Koko Mulongo. Na obisa ba lisa makango na uzala wana calme. The game is back. Na libanda na olia. Na yape Congosi. Pour le moment na bino na guerre. Bobe nga père spirituel nga te pona ko intimider pona makambo comme ça déjà DGI divo so bolingo longola ye. Se bolongola bo bateke o passe à cause de Denise parce que bolukinga na fanda ki na nga calme. Boye ko lukanga bo moni so tongo ndeka kitoko eh. Qui tu sais là nga c'est mon mari. Oh, bon. 60 ans, 20, 25 ans. Hein? Bino boy marana bat koko bat tata bat minene. Et puis babala nga. Voilà. Toyoki Makambo Alobi, ba déclaration très grave. C'est pourquoi on n'a pas voulu rentrer dans ma Katiwan. Est-ce que ce qui m'a allé à Soro, c'est très grave? Je ne sais pas où allons-nous avec la République. Comment est-ce que le pays est descendu tout bas? Tu as combien en dessous même il y a moyen? Moi je me rappelle, présidente, il y a Argentine, il y a un peu de bah, publié qui photo na yé. Elle était présidente, ton ministre, la femme là. Argentine. Non, Boga Mobekuna. Tango ba publié qui photo na yé avant que toi comme présidente, na autorité à Moka, na copé na yé Mogobe. Elle avait démissionné. Est-ce que wana ekokoma na République démocratique du Congo? Mais ya Bamiba libosa la attention. OK, na mwasi zwaka téléphone tia pembeni. On vous filme sans le savoir. Surtout so bo silisi waniko yo on se repose que bazo filmer bino yango ezo poser ba problème. Rappelez-vous, bakamba sawa dire consort sur bien sur le route, on ne sait pas. Faites très attention. Autre ba quitter Tolobi. On ne va pas rentrer dans ma campagne en détail parce que les alliés, ma campagne, ils ont touché ma personnalité non seulement à Bakondi Mboka, mais il y a tout pays plus au côté de polémique wana te. Yaya basi amène les computers ici. Basi ebele balingaka kubala. Oui. Ngai fana bala ngana bala raté obali yango Kabo sait que je suis en passant bote na yo nia ombwa kanda. Basi o basana libala te baso ko linga ba kote na libala. Ba oyo basana libala baso ko linga ko malibanda. Où allons-nous? Lim salaba maman. Où allons-nous? Où allons-nous? Tala bakagi mwasi ya libala yaya na mobali mususu. Na ebité ba mobala zaki na soupçon. Ba bande ko ebisa derrière moi stop bana moto tel ala ota tembe. Ake ko zwa kisi mwasi na ye bakangama. Na ebité ko kangama leso ipare za la ka kisi te. Ba expliquer maman I'm coming there. Ba expliquer eloko musu ba expliquer de phénomène ça la que non moi c'est mbali bakangama musu za naturel mais oya bongo to éviter qu'est-ce qui s'est passé awa na ville province ya Kinshasa tala
mwasi ya libala akangami na mobali oyo tete mobali ya libala to ndenge pesi mbilinga bala kinwa baleli et comme viral partout dans les réseaux sociaux était yabino mwasi ya libala asala ka kindumba te. Oui, c'est vrai, bango bakangi bango pas publier et bon va publier te salaka attention libala ils allaient institution aux actes sacrés. Il faut faire. Chef, quoi mes amis? Hein? Moi, moi, je vais les aratistes, les aratistes. Qui c'est moi ça Moutou? Moi ça Moutou. Mais ça m'a rappelé. Et ça encore. Moi ça Moutou. Mais ça m'a rappelé. Et ça encore. Moi ça Moutou. Voilà, Bandeko Balandi, to Suki Awa, pour la mokolo ya samedi à lelo, deuxième session na biso. Yo mutu, osota la biso, soki ozui lisolo ya kopesa, benga biso, opesa lisolo na yo. Soki obengi biso, ozui biso te komi tungsamate, tike la biso audio ya lisolo na yo, toko bete yango, kaka ndengo lingi to bete yango. Soko lingi, totanga kombo, toko tanga kombo. Soki po boy, totanga kombo te, toko tanga kombo te. Bisto fonctionnaka, ndengo wana. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous, hein. Chap chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo